ingeta nkembo pelo kumwezongolebele mokotata nzambe ya mpungu tulendo yasolo matonde epai na bino bandeko biso bonso bayokaki baaudio totindi po ete elaka na biso ekoki toprometaki bino, on vous a dit à chaque fois, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. C'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube qui va vous dire la vérité de ce qui se passe chez nous au Congo. C'est la chaîne de la vérité. Et cette chaîne, je pense qu'il faut partager parmi vos amis. Dites à vos amis qu'il faut vous abonner. Il faut, je dis, c'est une obligation de vous abonner là-dessus. C'est votre vie qui dépend de là. Parce qu'on dit des choses que dans d'autres chaînes, on lever la binoté. Parce qu'ils sont des corrompus. Et en ce moment-là, on dit que comme la R et verso, on n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. On a besoin qu'on bombe et l'eau comme mon côté. On a besoin de protéger mon touté. On nous a sali ma bête, ce que quoi il peut y la biso, tout qu'on la bino la vérité pour les. Tu as tout ça, ma tombe pas la émota, tanzambia pour les. Tata kalunga matondo la koma vuluski mbangu dans tout moi. Matondo la koma makipa vitandona. Matondo la koma mama na biso encore na biso auto kusana fier. Moi qui vous parle là, na fier na kumisa bango, na matisa bango, bankoko. Ya solo ceux qui binoté de tozate. Ngana yebise machete. Tout le monde a fait matière wana. Comment le musuna et signifier quoi? Matière signifie quoi? Philippe signifie quoi? Ayebe signification na ngote. Ayebe te nko loba nini? Mais soko bisigai koko nanga ko na matondo. Koko na ko na zaki nsayala. Na biso tete le bagike akotika la korenie. Kombo akoko na zaki mayala. Kombo na zaki landu. D'explication les anivandi wana. Na ba kombo nyonso ya biso tuna ba kopesa yo signification nango. O mukombo. Oh, il y a une explication. Oh, Kayenga, explication nango ezali. Oh, Matiki, si l'explication ba comme wana nyonso ezali. Oh, Pambi, oh nini nyonso ezali. Et bon yo tuna yo bankokora bango. Batiaka ba prénom na bango. Bankoko bino bolandaka. Oh, vous a complexé. Vous sengi bokende bankoko na bango. Po bankoko wana nde ya bango, o ba matsaka. Oh notre Napoléon, oh non, des histoires faussées, faux. Bah créer une histoire, basant sans histoire la vie, basant une histoire mon côté. Et c'est pour cela que ma cause sera bis comme le col banyama, le col là-bas. Histoire de Bangara, non, nos grands-parents étaient des BMV. Et oui, comme mes parents, BMV, bah bimat, bah vivant qui n'a encore banyama. Et c'est le but de la namakamouya, ma grands-parents là-bas. Oh, mais biso sa banque, comment on a parlé de Nyama? Mais vous se posez des questions de comment yon mutu, on a makamu ya Nyama. Il y a des reptiliens. Oh, mais vous êtes malade. Vous avez parce qu'ils parlent français, français, on ne connaît pas yozo le lingala. Comme vous avez Swahili, comme vous avez lingala, comme vous avez Kikomo, comme vous avez Chiluba, et là mon loko, et là le côté. Comment? Alors mes chers amis, suivez. Bobenga bandeko nyonso oyo bazana nu na mosika benga bango lwa ndeko boya koyoka ba secret eza ko bima lelo na pesi bilango encore 1 minute bonanda bobenga bandeko benga ndeko nyonso benga ndeko balanda secret ba secret ko bima lelo vous qui m'envoyez une fois secret
na bino ya solo te nkembo na tata nzambe ya mpungu tolendo ya solo te ntango na ekoki oyo aye kobimisela biso alobi lobela bana lobela bandeko na yo lobela kulutu na yo oyo babombela bango abebi babombela bino nini plus de 5 décennies babombela bino vérité babombela bino baconséquences que nous vivons aujourd'hui suite à ma vérité cachée suite à ma vérité cachée oyo babomba et baconséquences nango nous subissons aujourd'hui et les gens pleurent bato baza kolela bana baza kolela mai eza komata mai ekomi na monoko bana bakomi kolela e bana bazolela nini bazolela parce que bajak bayebaki te banani baza na affaire na bango tata kalunga tata nzambe ya mpungu tolendo akomisama matondo na bakere na bino matondo balike na bino matondo twana posa nango twana posa nango po ete banguna balingaka te bamona balike kosa boni balike ebele bandeko ne bazolanda e bazolanda balingi makambo yango ale moye babloke biso eza te mais soki ozotya balike te balike ce n'est pas l'argent like olobaki no nasepeli nango bazomona kuna oyo basepeli nango ebele oui eza important mpona bango bakere bazomona YouTube tous baza komona ke oui bandeko ne baza attentif ya koyoka makambo oyo azoloba eza mpona intérêt na bango to néglige yango totika bango to bloqué bango te yango tosengaka na bino balike au moins ozala no tuti ozala no étranger oyo bandi kosala mabe osala tuke lelo ke biso toyoka te likambo te me tolobeli bino bandeko bolanda bobelela bandeko bobenga bandeko nyonso bolanda biso benga bandeko na yo nyonso balike s'il vous plaît balike po tokoloba bavérité moko bato ebele bazala touche lelo bato ebele kosala bango mpasi mais nous on s'en fout parce que nzambe tata alobi lobela bango baza kolela baza kokondane biso bankoko lobela bango ndenge nini bankoko na bino yango baza oui lobela bango na ye bandeko boyoka oui plus de 5 décennies plus de 50 ans ya vérité lelo toekobimisa yango ke boyebaka na chaque mboka oyo nzambe asala na mokili chaque mboka je dis bien chaque mboka ezalaka na bakonzi yango ezalaka na baoyo babatelaka yango kobanda na bavillage te kokoma na capitale chaque mboka eza te ke hasard mboka moko te ebima hasard kaka to magie ebimi te eza na baoyo bavandaki wana bayebi secret ya mboka wana oyo babatelaka yango baprincipe oyo nzambe apesaki bankoko ke bino topesi bino principe oyo na sika bozali na mboka oyo boyebaka ke moyi ebimaka boye esukaka boye boyebaka ke so bomoni likolo esali boye lobake mbula elingi oya mbula so bankoko wana bayebaki yango bankoko wana balakisaki yango balobelaki bana mika parmi biso ke so bino na mboka na bino boyebaka ke kila na bino eza boye mwasi aliaka nyoka te mwasi aliaka koba te mwasi aliaka boye te biso na mboka na biso baliaka biso ezanga ekai te biso na mboka na biso baliaka ngando te biso baliaka ainsi de suite bapesa baprincipe wana bikila biso toloba oh, nous sommes très cultivés. Moi, j'étais en France, j'étais en Belgique, partout s'y passait. J'ai beaucoup étudié, j'ai des diplômes. Allez, ces choses-là, anciennes-là, on s'en fout de cette histoire-là, ancienne. Qu'est-ce de nouveau que tu nous as amené, toi, avec tes diplômes, tes papiers bizarres, inutiles, des inutiles? Tu nous amènes des papiers, soit disant que voilà, moi j'ai amené ça, c'est Makamouya Sika. C'est que les Blancs ont écrit Makamouya Sika. Tout ce que mes grands-parents, mes grands-parents, non, cette histoire-là ancienne là, laisse tomber ça. Laisse tomber ces histoires anciennes-là, total Yassika. Qu'est-ce que de nouveau? Qu'est-ce qui nous a amené de nouveau? Quand tu dis Yassika, et bon, Bible nous a retard, Matthieu, dans Moutasika. Philippe lit dans Moutasika. Jésus que vous lisez là, dans Moutasika. Non, laissez les morts en terre, leurs morts. Il ne faut même pas parler des morts. Bakufa kala. Mbatuni yotanga kana Bible. Oyo mutu ya sika vivant nani. Vivant moko na kati ya babato yotangaka. Tangelanga moko kaka bike non. Oyo na ta na belelaka na Israël aza vivant nani.
patron de Zambie, Kalunga. Botangela ngai vivant moko bino boyebi o bino bobelela kana l'église na bino nyonso. Que non vivant na biso ye wana azali. Bobelela ka ba oui, mais ba paya. Ba oui ba paya bino bokumisa bango. Oya bino bobite laissez-les. Boboyi bango ba ancêtre kana bino boboyi, mais bino bolingo ba ancêtre ya les autres. Vous êtes malades, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots sans valeur, les inutiles. Comment on va considérer la bilan? Comment on va considérer bilan? Parce que vous ne les considérez pas. Vous ne considérez pas, vous êtes des idiots, vous êtes des malades. Et vos enfants vont considérer bilan ou pas? Vos enfants vont aujourd'hui, parce que demain, après 10 ans, et après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 100 ans, comme vous voulez, dans le passé, si vous avez dit, oh, Coco, yo, Ozomo moza pouvoir ressentir te le banini ah banana ta ko regretter le bien ce que ko regretter pour moi na sika yo salima wa triste que non mes enfants va reconnaître avec tout ce que j'ai fait du bon pour la bango na laisser qui bango na médecin qui bango tala bana na bango bossa ningai et ça pas cité comment bango connaît ça la bango pas cité. Comment encore qu'on avait ça, on passe pour dire que comment mes enfants m'ont oublié comme ça. Bazo bosse n'ingai. Bana nga ba posta nga batenga kombo na ngate koma. Donc c'est lui nazali mutu mabe na mukili. Yo pe ba openga mutu mabe. Bon retenir yango. Bon retenir yango. Bino bozo négliger ba koko na bino po mondele ako bisa oke bazaki bandoki. Osenga bolingi sinanu te. Nazo bele le bino ni kolonoso. Bosenga bolingi bolingite. Alors, les dangers là, ba conséquences pour subir yango. Il faut assumer. Il faut assumer les conséquences, ce qui vous arrive. Allez, toquez. Voilà, c'est le bateau Natenga Combo, les notables. On va censé, il y a qu'on battre dans ma bébé, il y a qu'on protéger les kila, il y a qu'on tala au nyosu, on va coque dans ma tique la kibango, na moutou, na papier, mais ma tique la bango na moutou. Baba na ko le bela ngona muto c'est moi na boba c'est moi koko boba ça qui est mais bino le lobby qui était ancien botiki et voilà vie de Salimo de la botanga on la Bible pour les alima makambo ya sika botanga on la Bible botanga le Nouveau Testament on le bandeke bankoko le pesque ba mibeko c'est là où vous tombez la piège pour mibeko on est ça il y a ko battre la mboka et ba chef coutumier ba notable ba moine tout ce monde que voient les autres, voire même les autorités des nations, baza obligé à vous en avoir pouvoir. Pouvoir, il y a que protéger ma belle. Pouvoir, il y a que l'on sonne bankoko. Pouvoir, il y a que sonne ma divinité. Pour que le bango regarde. Vous m'avez donné du pouvoir pour ces sortes, pour protéger tous ces gens qui sont derrière moi, qui sont en train de diriger. Mais il faut que ça ait un pouvoir. Il faut que ça ait un pouvoir. Il y a un chef coutumier. Il y a un domaine. Exode, il y a un chef coutumier. Il y a un chef coutumier notable. Il y a un village. Il y a se trouver la capitale. Il y a un costume. Les chefs coutumiers, les notables sont là dans la capitale. Quoi faire? Kiminzala, dans un village. Nan batiki kuna, batiki ma petit mon petit mon keme jazer. Allez, atembo mon boulot. On a la chance de gagner. Bon, au village de la chance de gagner parce que non seulement c'est la cas, nous avons mutachaka, nous avons la quelqu'un qui m'a appelé, on a source na obima qui angola, yo négligeant, on reçoit. Voilà même comment dans ce Congo, aujourd'hui, je vous dis, tout ce monde, les autorités, non sur la carte Congo, ça veut plus des grands secrets là. Plus de 5 décennies, ils n'ont pas le pouvoir. Pouvoir sur Bino, pouvoir sur ma belle Congo, pouvoir sur tout, ils n'ont pas. Comment oui? Au moment où ce sont des aventuriers. Oh, bah là, quand on a la place, on appelle ça encore. Na rond-point na gare centrale toke kuna toko kobele la bankoko to sala ntsamba balaki ba costume allez tomber kaboye balaki bikoti bazana pouvoir de mon côté sur aujourd'hui landa ko pesa bango respect du soute bana pouvoir na bango ezate pona nini wana otahata kimbango alobeli ngana lobela bino nzanga mpungu alobela lobela bino oh non c'est pas conséquence que vous vivez au Congo suite na ngonde yango. Pona nini pona bango
Alors, on ne comprend ni pour la bango, batoua la protecteur, bazaki na pouvoir de protéger ma belle. Baki na pouvoir ko léguer, oh ba léguer qui bango ba pese bango ba koko na biso, ba transmettre na banda na bala. Mais to ceux qui wa pour la nini, coupure wana ezali, séparation wana ezali, et ça ne passe plus. Pas de cause ya ko yinda. Ces gens-là, tout ce monde-là, oh yoka kenon, oh ba chef de terre, oh ba notable, ba mwami, ba chef coutumier, oh ba nani, baza na pouvoir sauter. Pourquoi? Parce que baza qui n'a désobéissance. Ce sont des traîtres. Ils ont trahi nos divinités. Ils n'ont pas suivi les règles. Ils n'ont pas suivi les principes. Oh bankoko batikelaki bango oh nzambe bankoko na biso apesaki bango mingi bazwa pouvoir wana na koboma na magie bomoni bango kolobela otaseke non moi je suis chef coutumier oui chef coutumier ya ndenge nini non pona nini po ete alors plusieurs parmi bango baskota na système oyo sabino 3C système ya 3C oyo baki christianisme civilisation, na commerce. 3C, eux marchent ensemble. 3C, et récupérer bango. Bango va teka pouvoir na bango et pas il y a système, il y a 3C. Ben oui. Comment ces gens-là sont arrivés avant? Même, je dis bien, na ba village na bino sika bo uta, et sika ba nkoko na bino ba botama, et sika bo zali, yoye barate, bango nous sommes sur le pouvoir. Il y a expliqué bien aussi les grands secrets et années. Tous des corrompus. Beaucoup corrompus par l'Empire Imatuti. L'Empire Imatuti a corrompre quelques-uns. Nous sommes allez, à 4 minutes. Pour nous sommes trahir. Voilà la tête. Ah, voilà on dit maté. Voilà ça, voilà. Pas 4 minutes tout. Va se trahir. Corruption à cause de quoi? À cause d'argent. Nous sommes émouti wapi et ça les mito comme la nango ndenge ni. On a d'habitude le haut de la Congo. Depuis l'époque de Mobutu, vous allez remarquer les chefs coutumiers, les Mwami, tous ces mondes-là, présence il y a étrangers nyonso sur le sol du Congo. Ils étaient tous à la Kelele. Ils étaient tous à la Kelele. Soit non, quel responsable à recevoir les chefs coutumiers, à recevoir les Mwami, à recevoir les notables. Papa Langai. Oh, comment on a fait Kundola, na Obankoko, na Bamba Tikela, Sogi, caoutchouc, moro, Sogi, plastique, Sogi, peau, et nini, tout ça, na ba chapeau, na ba plume, nyonso, na bombalaki, pas de secret. Akobombate, non sabimi nango, tete, mon conjubo, azo yamba biso, tigana kenango na opesa ye, bomonyango. Bomonyango ba chilombo ba ye, bomonyango le police kanambe aya, nani chef coutumier appelle ces police kanambe te, canne, chapeau, plume, peau, nani appelle ça te, bango nyonso à laquelle elle est koropesa, nini, lokoso, des mendiants, des traîtres, bateka pouvoir na bango. Et pouvoir na bateka, ben baki teke za na conséquence. Conséquence, dans une histoire, pour vous rappeler, dans le village, dans le chef du village, à côté de moi, à Kobanako Laka, à Banako Piolola, Moula Ozoya, Ezali Moula, Nzamba Tindi, Pote Pesa Mai, Keba, Kobuka mwana ndako, kobuka mwana ndako te, kobuka nzete te, kosala poete, balega wana nyonso, mela ntsamba oyo, bankoko, bobatela mbula oyo, esala biso ya degate la mboka la biso. Chwa, cérémonie vite fait, au moins mbula yindaki makasi, ouah! Moula telemi. Et comme on peut kawa, tchaka, pour elo na bilanga, bilange kola. Mais pouvoir wana baza bango te point nini ndenge na lobeli bino bateka mpona mbongo et lelo moi ba belela mbula etelemisa te moi ba lebela mbula ke non parce que tous na pouvoir de la parole oyo nzamba apesa biso monoko ya koloba okoyebisa mbula telema allez na nina mona oyo sute teleme so oza wana mbula pe telemi arrêtez na nino sala ba de gâte telemi ali kobuka nzela te allez
bilima ya mai ya mopepe ya nini ezali basali baceremonie nier badega esili ke bongo bango bakoki te tokomi lelo na danger que nous vivons aujourd'hui na danger tokomi nango lelo na kati na mabele ekolo Congo kuna epai plan ya extermination ya bantu babali ko exterminer bantu babali ko silise koboma lokola matiti lokola bibele b'insecte bakoboma et de l'autre côté tokomona kaka bango balobi te basangisa bato banani oyo bato ya baconfession religieuse bamama basangani banani basangani alakele na nsima nani un étranger nani komo Hippolyte Kanambe malédiction mpona nini boyo babengi bamwami n'ont pas ce pouvoir là de détecter le mal que Hippolyte Kanambe qui a tué plus de 18 millions de Congolais. Et c'est la même personne qui se présente devant vous et vous êtes là, maman. Oui, Amani, donc la paix avec qui? Avec quelqu'un, la personne qui a tué, massacré plus de 12 millions de Congolais, de 10 millions de Congolais, et vous demandez Amani à lui. Vous êtes juste, vous les maman, vous les dames. Vous êtes juste. Vous les jeunes, vos enfants sont massacrés chaque jour. Au moins 500 jeunes sont liquidés dans le Nord Kivu comme la Sud Kivu chaque jour. Dans la zone de la personne. Tous manipulés, oui, corrompus. À cause de quoi? À cause d'argent. Ah ben oui, pour nous, c'est l'argent. Le plus important, c'est l'argent. Eh bien, on verra bien où vous irez avec cet argent-là. Vous voyez, partagez l'émission, partagez à vos amis, communiquez à vos amis de ne plus tomber dans le piège là des années 94, 87, 17, 18. Ne tombez pas au piège là, mais ils tombent toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notables, il n'y a pas de chefs coutumiers, il n'y a pas de moamis, comme ça capable de détecter les balles de loin. Même chez les animaux, bon, moi, laquelle nous sommes bandeka banyama musu baza koliaka me moko avandi likola nzete atiki banyama baza kolia aza kokengela so babelika kiri banyama nyonso ye aza kokengela batiki ya kengela lere basignale banyama nyonso bakimi ye tourne mpe kozala keno bamosusu moko aremplace bamosusu azolia ye mpe akei basala l'échange. C'est comme ça. Et chez nous au Congo, chercher l'argent. Chercher là où détourner, voler l'argent du trésor public. Nous sommes corrompus. Nous, chef qui sont nous ne sommes pas là dans vos histoires, dans ces instruments-là d'argent. Nous, les chefs coutumiers, nous, les moamis, on va se donner pour protéger cette nation qui est en danger. Personne. Oui, personne. Bandeko, vous après, vous avez la biso. Alors, tout ça pour Kende, auto Sabino Makamunyoso, ou ils ont les Kanakats de Mabénéko le Congo. Suivez. Des grands secrets là. Bah, on le nom sur le Monaka. Bah, ça va défiler. Oh, biso va chef coutumier, bah, que Kotala Kabila, bah, que Kotala Félix, bah, que Kopesa Bani Bolanda. Ces chefs coutumiers là, autant Koloba, secret Bimi, depuis 2017. 2017, avant l'arrivée de Félix au pouvoir, bah chef wana avant bah trahisa que déjà bah technique du pouvoir na bango et pas ya mindele bah comment bah chrétien bah comment bah musulman bah comment bah protestant bah comment bah nyonso on a kati à 3C la religion les religieux ba chef na biso ba comment ba makasi nango chef non ngai naenda ku dakwa nzambe na kemwe kwenda kuna na nzambe mais ba chef coutumier batali boso kozala kele chaque dimanche na bible na maboko ye chef coutumier accueilli donc ba kwenje na piège ya Edom ba kwenje na piège Edom bango nyonso sont dans la religion. Bango nyonso personne botu na bango bana mo ba chapelet na bango bana moi biloko ba musulman ba saka wana ba tout ils ont tout. Donc dans le système il y a 3C bakoya. Alors bana bandeko wana nyonso ba na pouvoir te ba luki ndenge tu ba yebi secret de la bino ba chef coutumier baza wana o bazo de la biso ba secret de la bino siko ba luki ndenge tu bo munusu yoka kawana yena kombo ya mbango ayena kombo ya boye ayena kombo boye miyibi na la plupart ne sont la vérité
miyibi ba traître kimbango le mipanza bango kimbango kenda kimkoza kuta ba non nako bimisabino bolumbu nako bimisabino bino bo tibindo kida bino vulus kimbango dan tunguma abimisa ki bango na mboka abimisa ki vérité na bango tamole bolumbu pour ça bango ke no nzambe aboyi makambo ba pratique bino bozo sala ba yoka kité asable bimisa ki bango ndenge na ko bimisa lelo boza prêt na ba ker na ba like na bino boza prêt voilà. Ces gens que vous voyez là, bah, oh, nous sommes comme moi, dans ma image, dans ma village, dans ma nimi, oh, dans ma Congo, na Kasai, partout, la plupart, 90%. Bah, il y a eu ma camona, je crois que bah, ça pouvoir te à ma belle Congo. Bah, te ka pouvoir pas à mon délai. Na Australie, na biloko na bango, oh, Mundela yaki na Mundela avait bien étudié que l'homme noir bantu a le pouvoir sur cette terre. Mundela yebaki. Mais pour la anéantir, il y a récupérer le pouvoir wana, oh, les gens na maboko ya Mundela, ya moto moindo, Mundela yaki na religion. Religion Mundela yaki na Mundela yaki cause moko kaka pour récupérer le pouvoir les yaki na ancêtre na biso. Oh, il y a biloko nous sommes ancêtre qui na mo, tu vas muso bazo ba yebite que biloko ebele ba Mundela ba yibaki ba ya nango awa et ça a été fait. Bikeko bango ba veka kibondoki, yango zo botsa bana na bango. Yango zo botsa ba mibasi na bango. Ake ko simba ngo azizeli. Alors comme moi et uta en Afrique, ba koko na biso wana. Bango ba veka biso kezaki kibondoki. Ezaki sautellerie. Mais les lots et salaka na ba misère na bango partout les sala. Bande kobolanda. Oui. Batouana depuis 2017 oyo bana ya elonga. Bana elonga ba kutanaki ba bengaki bango ba sangisaki bango alobi bon. Toyebi ke bino boza na pouvoir te. Mboka eza na kati na mobulu 2017 mboka eza na kati na mobulu bino bozali censé avoir ce pouvoir là soki boza nango te parce que balimitaki bino batiaki mondelo batiaki ligne rouge ke ligne rouge oyo bino bokokoleka ngo te nani atiaki ligne rouge nani atiaki mondelo ezalaki ne mondele alobi te oyo bokokokende kuna te bato wana bayebi oyo nazoloba bino sikoyo babike basangi pouvoir il faut sikoyo bane longa bake batrouver bango bon tolingi tosala nyonso ke tolekisa bino mondelo wana comme ça mondele abanga ayeba ke non ay mondelo totiakilaki bango babungi bana mondelo wana te alors mondelo wana nini ezalaki ke bazanga contrôle ya mabele kolo Congo lokwa makambo eza koya bana contrôle nango te pour na nini po ete balimitaki bango bapotola bango pouvoir mpona kozongisa bango na pouvoir wana il faut bonzambe na biso ezala makasi yango tobengi ke bana elonga donc balimitation nyonso oyo batielaki bango bana elonga todetektaki yango lobi no tozolobela bakonzi oyo balongwa na nzela wana topesa bango tolongola bango limite wana ale babanda koavancer qu'est-ce qui s'est passé alors bana elonga bapesanaki na bango rendez-vous que oui, bokoya tokokutana ebongo tokosala nyonso ke tokosala ba rituel pour te limite wana eza suite to récupérer pouvoir na biso mais boya makolo mibale na kati koya lokolo moko franc-maçon te koya lokolo moko merta te koya lokolo moko boye te non yaka lokolo mibale na bobiso bachef wana basanganaki balipesi bango condition boya tokosala yango bakima balekaki lisusu te 2017 koma bokimi ndenge nini mpo tolobelaki bino bacondition keno boya makolo mibale na kati bozala lokolo moko le kati ekolo moko libanda te mpo ete tata koboya donc c'est-à-dire ke boza batricher boza batraître mpo boyebi bokokwea na kati na libulu wana bachef wana bachef coutumier banotable banani wana tu bakiba oyo bomonaka mingi la plupart baza kosanganaka wana makambo nazolobela bino bayebi yango bakima siko bazokosa bino ke wi baza na pouvoir
pouvoir ni bakozala po bazala ngo te bana longa bayebi ke bazala pouvoir te so pouvoir bango bazala nango oyo kobisa kopekisa mbula abuka nzela kopekisa mbula kobisa mbula kunoka suka boy kosala dégâts te bazala nango te bakopekisa nini po bana pouvoir te voilà bandeko ekomi wapi ekomi ekendelo ligne rouge wana bana longo babisaki bango ke bakolekisa bino ligne rouge wana babonda bango bakimi ils ont tout fui ils ont tous fui bakima bango nyonso wana sabino bango bayebi oyo nazoloba ke tata oyo ayebi sekret ndenge nini obongi mpo naza mwana elonga il faut nayeba sekret wana donc bachef coutumier banotable oyo nyonso wana baza na pouvoir te alors 2019 qu'est-ce qui s'est passé comme en 2018 juste le bango ke baza bana elonga toza bana elonga il faut toluka moye tolekisa bango na ligne rouge wana mpo ozwa pouvoir na bango bakimi basali nini basangani na 2018 2019 2020 basali alakelele wapi na nkamba bandeko bolanda alakelele na nkamba oyo bayokaki bana elanga elaka balobelaki elonga balobelaki bango babi te comme bana elonga bazotanga kombo ya mvulusi mbangu dans tununwa tika tokende mpe ya grand chef na bango comme ça toboya oyo bango balobeli biso wana tokende mpe ya grand chef na bango wapi na nkamba bolanda basekret oyo nazoloba awa nkamba mpe ayebi bakomi na nkamba bon oui ça va oui likambo balobeli bino eza ya solo oui esengeli ke tolekisa bino limite wana tofongola bino nzela wana tolakisa bino yango mpo ete bozonga na pouvoir na bino mpo na kongo dan totila bokoya boya 2018 ale babilisi bango ale rumba bobina parce que wapi zako na kati ya nkamba oyo baza na kati ya nkamba banane Hippolyte Kananga lui bo remettre bango pouvoir te sino te bakosakana na biso pouvoir eza na maboko na biso Zarko yebi aza ndeko na bango aza na nkamba aza na kati ya staff ya oyo batuti ana kati na bango yebi da protégeaka bango bana ndako na kati na nkamba bana nyonso baza na contrôle ya nkamba bana babili kobidisa bango 2018 2019 2020 solution ekele sans solution sans pouvoir Nalelo bah se retrouva solution te pouvoir te Nalelo bah mon tatone mususu tenga na koma roi mususu ale boya bo peta ngana na koma roi bah mener tout quelque part olingo koma roi ya tala kimbango le baki boy ondimi yango zala le kolomi bale na kati kozala kolomo na kati kolomo libada te de rendez-vous pesa même colonine mokolo boya toya o bazali na délégation na baki kozela ye na village mon quelque part ye mokolo nkundi akima donc mes chers amis plusieurs délégations de tout ce monde-là, il y a makambo tuza koloba, o boza ko ba saka makele na ba télévision, pour le flatter ba mbongo pa ba politicien, ba kanti ka ba politicien bazana bomengo ba pesa bango, njoka te beto komiti la carte da libulu tout le monde. Oui, ba tia la carte de boulot. Et le boulot wana, yango na so bino que depuis 2018, 19, 20, ba tamboli, ba bosani o bana ila elonga ba lebele ki bango ke Bishop na bino to travers sa poto fongola nzela wana babosana ndenge tolobela ki chulumbu tolobela ko keneta zina mérité po ete bankoko bapekisi yo ko sine ba pacte na bato na alliance na bato wana te po ete bato wana bankoko na biso baza na kanda na bango po ete bango baboma bankoko na biso yango mpe tolobelaka bino bandeko religion bino bolandaka bankoko na bino bazala na kanda ya makasi po ete bato ya religion wana baprêtre baévêque babe oyo bayakala oyo bakata bango maboko bamonaka kanda ke yo mwana na bango ozosala makambo oyo bango batikela yo mpo bango babombaki bango babeta bango fimbo tia la mort bango nde basala mabe yo mwana na bango mokiteli na bango yo mpe kaka na maloba wana bango batikelaki yo bo babomaki bankoko na yo bo bakatiki bankoko no maboko yo ozaka na nsima maloba ya bango kanda na bango nde yango wana na bino so boyebaka te alors bandeko toza kokende solution et alors la seule et l'unique solution ezali na kati na maboko ya bana ya elonga
pour retenir comme voilà bana elonga mingi na kanisa ba yoka ya ngote bana elonga banani baso bana laka bana non bana ya elonga bato basala solution ya makambo ya Congo et solution wana eza côté kate et solution wana et ko pesa na n'importe qui te pour solution wana ezali ya libération ya Congo mais il y a ma condition pour être ma solution wana et ko kisana bele ko le Congo. Ba condition za kopesa mpote solution ko sa pa Congo ba kei na nkamba ba longité ba kei na Vatican ba kei na wapi na franc-maçonnerie partout ba ça na pouvoir te tu ne m'as pas de pouvoir on va monsieur yé ba te tu ne m'as pas de pouvoir ana pouvoir te ata tonné na meka viens meka za ko meka na ye ana choité alors yé ya na ngwa meka pour na makambo wana. Et voilà, aujourd'hui, bato bazala pouvoir te, mboka ekoti mobongo. Mboka eza dirigé te. Oza ko mona eza ko leka na kata Amerika le Congo, ezana bato te bakoko telema liboso, ke baloba ke oui, toto ko belela bankoko. Pona nini occupation système na ko Amerika le Congo. Pona nini ba pa ba ye bazo boma biso, to belela bankoko na biso, to so ba cérémonie, po te bankoko na biso, ba pinir bango benga na bango ko. Bami va y avoir parce qu'il y a des enfants parmi nous, on va y éviter. Dans plusieurs villages, la carte de la Mboka na biso, il y a eu des villages, ok, ba belge, à l'époque de Bango Salam, Mbulu na Bango ko boma batu, et là Mboka musu mundela koma kite. Ba Mboka ebele mundela tchaki le colonel na Mboka wana te, botu ba tata na bilo ba usa bilo makamna zo lo bawo. Les gens qui non, comme la mboka wala mukolo cette problème même na petit porteur de bamba comme boy mboka me comme mal. Ba mo me mal na quatre batel peut-être non, ba ko atterrir dans 10 minutes. Mais ba comme si ba atterrir dans 5 ou 10 minutes dans le coquille, ba mo na ka bakata na mai océan kosa. Oh, comment? Mais na quatre bezali mabele, a tout le monde qu'il fallait aweza la nini comme moi terrain football, comme moi terrain bal basakanaka. Mais toujours moi mal comment ba béni. Eh non. Et les allez mboka ben ah biso zoko mona mai. Moi to quitter zate la kata mai. Demi tour. Bon to kele mo comme soit j'ai expert ba tien avion. Allez, to kele. Il faut to connaître mboka wana. Il faut to maîtriser ba mboka wana. Ba ye biso boy mai. On va dire quitter monter mon nez bimel bango jour avion mati ezongi botu na bakoko na bino botu na batata ba ofema makambo kino papa ça sur makambo ya solo pour la nini poete bakoko wana o bazaki na ba village wana bazaki na pouvoir parole ya koloba kino mboko yo ndela kokota te mboko yo mupaya ko boma mutu te mupaya ko ya kovanda na mboko te puissance ou la pouvoir ba kinango mais lelo batu basala ngote ba étranger bazo kota ndenge balingi na Congo ba koto yo ba bomi batu talne bazo exterminer bana na bino bazo exterminer ba jeune na Congo bazo ko boma bana bazo nazo bomba ngo la France azo bomba ngo azo bomba ngo batu wa bazo ko la bibuele. Le corps ba mouton coûte quand même tout le monde à cause de la chef à mais plus que mouton ben insectes voilà les insectes sans valeur sans protection pour l'année valeur la divinité na bino ezate ba divinité na bino bobo sana bango Bangkok, les gens qui sont là, et botia motema ke oui, tous les chefs du village te, tous les bankumu te, bankumu bazawana te, babate la Kinshasa te, ba chef coutumier te, bazawana bakolo Kinshasa te, bakolo bandundu te, bakolo ba Congo te, bazana pouvoir te. Na robate la bino. Et bango bazana ba traite. Et voilà, on ne se connaît la bino. Mai, mula, mon pepe, et vous frappez bino. Pour moto solo na mbula zate moto solo na mpepa zate moto solo na moya zate elange komi mais elange komite mbule si mais mbule silite eloko eza koya po ete bato ya kosolola na elanga
nambula pour tout na bango et donc nous ont marché té pour nani bana bazo nyoko boy pour l'inondation boy bazate pote bateka pouvoir na bango pa bapaya bateka pouvoir na bango pa ya empire imatuti bateka pouvoir na bango pa ya mindele mupaya nyonso akoya na kati ekolo Congo bango nyonso bakoko remettre wa pouvoir bakotika la nini bosala yango une fois et pas ya Mobutu Hollande bapesa Mobutu et to ba même pas Kasavubu ou pas mindele et pas mindele mais pas colonial bapesa ki ba pouvoir mingi et pas mindele ba remetaki batumbaki pas mindele batikala quelques-uns l'air me bati ba tumbi mo muso ba botoli bango alors mo Kasavubu ye amususu ba mpe remettre Kasavubu te pouvoir to pesio mun Kasavubu a du pouvoir wana a remettre pas ba sango bolanda Hollande est profond. Kasavubu a pris ce pouvoir-là, a vu à remettre en haut auprès de Basango. Basango lui, voilà, quand Dieu a bien Kabango moyena, soit il remettre, yo, peut ça y est. Soit il peut pouvoir à ma casse. Benga biso, to neutraliser en haut, to peut ça y est, comme moi cadeau naïe. Ba plus en soit costume, comme moi boulangeti, ba peut ça remettre dans pouvoir, il y a encore qu'on a ancestral à remettre. Mobutu ye seko balobi yo penza okotikala seko na kati na Congo banani ba chef coutumier ba mwami pas tous les 4 coins ya Congo ba pesa nyos Mobutu le ba pesa nyos Mobutu ya mususu akasangisi na ba pesi Hollande même Kasavubu na o bankoko ba pesi ye na o ya keko joie na Inde na Chine na Japon, na wapi, na Hindu, na wapi, na Benin, à Salicignoso. Et ça le court-circuit. Et bébé. Musée aïe. Bango de soir kelele. Quoi nyoso. D'ailleurs, dans l'autre, dans le Katuana, il y a aussi les blancs. Mangeons nous dans Monisco aïe. À comme dans le village, bango bazar obimisa. Na ko pese ne mundelo aïe. Et joie pouvoir, joie chapeau, joie au pot, ba pesa bango, ba kan, ba pesa mindele, sans que ma senga bango. Sans que ce blanc-là demande, ba pesa bango. Ba blanc mingo ba sala ba diplomatie ba ya na nini tous ba coopérant au monde na ndako na dit oh ça c'est quand je suis parti à na tel mboka na katumba kero que le soki mboka nini oh na kilanga na kende na village mo kota mwanda oh tant na kende village mo côté ya inongo ba pesa ngai ba gratuitement ba pesa musozo mo les tungise na ndako azion pas tumbi wa boîte je vois des mystiques sur cette histoire là mais il bantu tata wana a pesa qui yango gratuitement voilà et c'est très important oh le musée Laurent Désiré Kabila ye ba pe ko pesa ye oh bazo luka tenga na sina pesa na so zena luka so nini bana ako toza village yo pesa ki te pesa to kenenango azio to kenenango a pesa biso ka moi $2 a pesa ka moi $50 ou 100 ou $1000 to kenenango basangale mibale misato na eloko no protection village mibale misato bakenango epoka musée epoka Hippolyte ye basangani lisusu bawuti na Katumba togeni tout ça bawuti na wapa 4 kwa Congo baye na biloko wana bapesi bango Félix aye bomona chama bawuti wapi na 4 kwa ngai kaka tifoka na pesa pouvoir oyo ko batela yo bomona ka ba vidéo pouvoir de ko pesa yo Félix Chilombo e ko batela yo pointe bankoko na biso bazana kati nango babosani ke Félix alobaki ayaki na ser Lorita Merta ayena ndo c'est dire que ajo ya bino azana wa mindele azana ya franc-maçonnerie ya Notre-Dame de France azana nyonso asangisi raison ningisa na kati na ndako ake kosumba akimna nzela ake kosumba na nzela oya ni botel na convoi na sumba na nzela donc et troublé Chilombo azoki akala sura contrôle akele pa ya mwasa sumi na mbeto akele kuna sali boba que des bêtises azako sambwa na kosambwa nani wana bino ba chef coutumier bino ba mwami et ce n'est pas fini il continue bon moi je tiens une vidéo hier
bakei na kati na Bukavu wana na Sud Kivu nani yaki te chef coutumier batondi meke bayebi ke baboma bango baremplacer ba quelques heures mais ayebi ke moto tozotende boso na yawa oyo tozolo bamani bamama moto oyo asala bacrime abomela biso bana abomela biso plus de 12 millions même baza kaka na ketasi toza banyama to toza bana to mituna biso moko eloko nini non parce que baprotecteur baza te moto akotelema lokola nyama moko atelemi aza kotala mosika ke bokeba Hippolyte aza koya Hippolyte ke mwana tuti wana azoya yoka boma biso awa te bokende te n'allez pas aza te. Personne n'est là pour ça. Personne n'est là pour contrôler les autres, pour protéger les autres. Dans 4 coins à Congo, nous vivons dans scénario. Allez vérifier. Bon, t'as la 4, mais surtout, même mon délai, moi, pas mes touristes à Yekuna. Ah, mon frère, comment ça va? Oh, mon frère, mon frère, ici chez nous, on va tout te donner. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de femmes. Oh, ben, j'ai une petite sœur, attends, je vais te donner même 2 petites sœurs. À qui combien 2 petites sœurs, ne donne rien. Toi, donne-moi seulement $10. Reste avec eux comme ça, après, tu vas les donner. Si tu as quelque chose à manger là, tu leur donnes des biscuits, c'est tout. Yende kona ye ateke si bande kona basi pour y a juste $5 ou $10 bande kona basi ba pesa ba ngombo ta pour moi biscuit. Vous avez une malédiction. Nous sommes nini manque à connaissance. Ya ko yebate nana ko battre la batte. Et nous voici là dans cette situation oyo nous sommes bateka comme pouvoir na bon bateka ils ont pris le pouvoir nana ko protéger moninga nana ko battre moninga azate bozo kanisa que non monta ko protéger bino azali quelque part azate santo zong ça nous prête sa confiance et pas yé mo tata et pas ya nkoko na biso oyo bazali ki honnête au moins ba batela ki mboka wana ba tizo a principe mais mundela ko si biso to bois ki ba principe wana oyo ba nkoko bazala ki nango to bois kango ngana yo tungana milongoli ponga na za kuna te naza kuna te naza tamukete kuna bino bobwaki yango etumbo na bino za koya bankoko bana kanda la bino muta usa bangoke bankoko bolimbisia bolinda biso botika biso no calme pour la mikolbo battre la biso mbula oyo mbula esala bote azati personne pour la parce que baza kanda la bino bon connecter bango au finga bango bando bon s'éloigner na bango et bango comme bana kanda qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant maïsa ko matara kingo maï comme na munoko mbule silité et langa mbale boso mona tekeza mbale boso mona bana non et langue sukaki et mbule silaki et langue bandi mais langue zate moi makasa na Kinshasa mbule za ko no sekaka boso sosolate pande ko boso sosolate boso sola venga bandekolo bandeko boso sola ba chef pour bazange pouvoir pour nani qu'est-ce qu'il doit faire maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pouvoir wana ba ko zoya ngombo ete pouvoir wana bazala ngote na Congo na Kinshasa bazala ngote na lobela ki bina tsebino ba clé na bi Félix est allé là-bas na Angleterre n'importe la zone la bino soir na zone Félix n'a pas le pouvoir il n'a pas les clés du Congo laissez-les et souriwa Azo, tu as vu ça dans Caïn, Mitelengano, Aro Telengana, il y a quand tu as vu Mbongo, a vu pouvoir, a vu nini, tapis rouge, a vu le côté à la pouvoir, bateau, nous sommes à Yamba, va pesa, nous va pesa, et ça ni le sens parce que ils ont mélangé. Et ça n'a pouvoir, et d'homme. Et ça n'a pouvoir, et on élimine ma formation. Ya zarango abaye mo pesi abakisi donc oya bino wana ba formation eza makase bucha muninga ale eza kubeba parce que aujourd'hui Félix Azomona wana ko diriger tango wana Félix est sans pouvoir alors qu'on peut sa commandement gouvernement mo biwa ko bandali kolotina se muta ko banga ya zati bazo liba parce qu'ils savent que Félix est un voleur nous aussi nous devons profiter parce que Félix et sa famille volent ce sont des voleurs et moi je dois faire quoi? Non, tu dois voler, non? C'est ce qu'il faut. Donc, azana pouvoir, azana autorité, azana charisme, pour nani pote, pouvoir et outaka na bankoko, bakolo mabele, pouvoir et outaka na nzambe tata.
mutu mususu mboka musoko za pouvoir te yo diriger Congo mais ko za pouvoir na ba Rwandais. Est-ce que Rwanda ba pouvoir à Congo? Est-ce que Kigali a pouvoir à Bantu? Mais tout depuis quand bazo pouvoir à Bantu? Yango to bazo kuboma bino. Bazo sisa bana na bino. Pour bino mo bazo yeba te. Ko dénoncer bango. Bazo se mélanger à cause d'argent, aller suivre ces gens-là, bazo pesa bino bon pour pas battre bana na bino. Voilà les dangers. Et bazo kokama. Où on avec ça? Banda ko nyose kota na sa mai. Banda ko nyose mbule se kota na bango. Mai ya mbula. Chaque côté déjà la kati anda kwana ezala étage ezala soki mai côté sika wana et vandi même 2 jours yeba ke ndako za na venir sauter et ko kita ndako wana ezala venir te donc ndako nyonso ba mai vanda et parce que mai mingi sango fondation de basalaka ti mai côté na kati ona mingi sanda et mingi sa banda nyonso wana ko sanga ndeko sosora to komi wana esengeli na biso ngai na bino biso nyonso toluka koyeba wapi tokotya lokolo tosenga na nzambe ndenge nini toluka nzambe na bosolo toluka te komema na bapouvoir oyo bamindele bayelaki biso na makambo ya lokuta mpo ete bakosa biso bana pouvoir te bango bazwa pouvoir na bango bazokima mboko ya bato nazotanga bakombo awa bachef coutumier bamwami banotable banani bato wana batekaki mabele boyebi na kati mingi na kati no boyebi histoire to bengaka histoire ya Nkuku Mpemba botelaki abatelaki mabele ya bandundu Nkuku Mpemba Mobutu atinaki bato boyi bakele mpo bazwa kaka mabele ya cimetière ya Nkuku Mpemba po ete bazonga nango po ete yango eza na pouvoir bato na bazonga te akeka na Kinshasa akeka koluka ngo azwi mabele batine mundele akosi ye name buku nazwa mabele wana bakei na Mobutu na mindeba balere azoya nango na nzela puf na ye na mabele bakoma na destination te puissance ya bankoko na biso ba divinité na biso que vous négligez ça bokanzi mundele moto ayelaki bino ba crime barbarie crime koboma assassinat moyibi nyonso oyo aya nango mundele yede biso lo moma nango te na mboka wana bo pensez que ayaki na makambo nyonso ya mabe ayela bino nzambe mutayaki na makambo mabe ya koboma moyibi il faut kanga ndako na kumba il faut kanga ndako na kadena sinon te non qu'est-ce qu'il faut faire il faut vendre eloko moko bon osala nini faut tosine baccord sine bapapier tosala mpo na nini po aza na confiance te ana confiance na yo te yo mona confiance na ye te mais bakoko na biso bazalaki bato ya maloba ya parole mama papa olingi nini osomba nini te nakopesa mbongo mokolo bozwana oyo nakoya yango sava olingi ndako te kende papa malamu okei yo moko oyebi ke ozwaki niongo bakoluka to bakotinela mutu te yo moko moikende na prometeki bango soki nazwi te nakembango kuna papa nazwaki mbongo wana te tala bozela na kozwa bozwana ndambo mosu eye opesi ou bon troke ezalaki banini tout ça biloko mosusu na bavillage mosusu ezalaki ke batiki biloko na nzela omona moto ota teke eloko te yo moko telemi ono obenga boya ndenge nasomba waye moko kozwa ngo na selo mindele ozwi mpo oke nango oyibi oke nango mais okoka banokoka te mpo na nini mpo ayebi ke keba koyiba eloko ya motu epekisami kozwa eloko ya moto epekisami kozwa mwasi ya moto epekisami kotangisa makili ya moto epekisami wana bonkoko na biso valeur bino bozwi bolandi ya mondele te il faut signer les papiers non il faut les accords il faut tokoma il faut tokende na tribunal il faut nyonso wana eza eloko ya dom e bino bopesi na yango c'est ça malheur na bino malédiction na bino nde yango wana po te sengelaki na bino te bana mama Congo bolanda nzela wana voilà oyo eloko na bino lelo boyebaka ke mboka wana mai inondation mai nyonso ezaka wana esili nano te pouvoir oyo ya nzambe na bankoko na biso ezali na biloko nyonso nzambe akela oyo moto asala te même mai lelo ilanga tout ça donc tosisa nano makambo elanga nano mai mopepe kokoya mopepe kokobuka bandako tremblement de terre kokoya makambo ebele kokoya po ete biso toluka lelo
toluka koyeba monene na nzambe tata toluka koyeba monene na nzambe tata eza na kati na bible te monene na nzambe tata eza na kati na baeglise te si vous êtes ensemble de bino pexi bino te bosangana na bino bolingo sangana bosapu bozala motema malamu bino na bino likambo te mais nzambe aza na kati wana te nzambe c'est là dedans et bino babantu boza na bademi-die bana banzambe ya moke boza na pouvoir wana oyo boza nango te lelo bopepo boza na confiance ya bakoko na bino te boza na confiance ya nzambe te boza pouvoir yango ndenge nini boza na pouvoir yango ndenge nini pour la puissance de la parole malheureux de la puissance yo ko yipsa mundele bongo ko mungwa mundele ako bongo so mungwa te mundele ako transmettre ako transférer ako transformer na mungwa te mais yo za pouvoir transférer ya transformer pour za nzambe monsieur va tête ko na biso to ndenge mote papa yesa muta le ko ngi non to na mindele na bato mundu te tuna mindele o ba yeba so attention ces gens-là sont des enfants du père sont des enfants bena kongo wana azali bana na nzambe ko sakana na bangote metala vous êtes sans dignité comment vous vous comportez face na monde. Quelle est la différence entre yo et les autres, je ne sais pas, il y a quelque part noir, monsieur, quelque part dans le monde. Monsieur, se comporter mieux que le corps des hommes, tous les West africains de l'eau. Bazana bo bango, nous avons ça entre bango. Nous avons ça na Ibrahim Traoré. Nous avons ça Katinaye. Nous avons ça Katinaye. Mais nous avons fait ça dans le Katinaye. Nzambe fala zana na kati na chilopo mboka wana ezali beni mboka nzambe o esanti biloko nyonso na mokili elingo ozala leader Congo mpo nini toza leader te c'est la malédiction l'abomination oyo eza na kati ya mboka wana pouvoir wana eza ya basacrifice pouvoir wana eza ya bakorompi pouvoir eza ya bamassacre ya makila ya bato na maboko et nous avons besoin de na kati te et yo qui suit ces gens-là oza na kati wana okinga kwa yo kinga imalamu donc ba mula oboza komona ezali nde pouvoir ezate na kati na Congo na ba oyo esengelaki na bango baza na pouvoir kosolola na mbula kosolola mopepe kosolola na nzambe bana pouvoir wana te kosolola bankoko na biso bana pouvoir wana te voilà topesa bino rendez-vous ke bana elonga nde bango nde baza na pouvoir wana bayebi oyo nazobela bino même na nkamba bokende kotuna batankazi na oyo abimisi eza vérité bana wana bato tozelaka bango baza na pouvoir sur Congo oyo bana elonga oyo yoki malamu opartage na bandeko nyonso oyo balandaki te oyo ayebaki te toleka lelo voilà topesi bino yango nakanisi tobimisi bino basekret nyonso oyo elekaki na kati ekolo Congo oyo ezosalaki malédiction et kangama na kati ekolo Congo pasi na pasi bato baza kolela butu na moi banzela malamu te nyonso ya mabe na kati ekolo Congo nyonso wana faute ya banani ya bato bazalaki na pouvoir le pouvoir na bango bateka yango epai ya bapaya epai ya baétranger epai ya bailluminati epai ya baframason epai ya Empire Imatuti bateka pouvoir et voilà baza na eloko sote donc soki bazalaki nango il fallait basala quelque chose mais bolanda tata bolanda bankoko na bino et bana elonga bakosala quelque chose mikolo eza koya po ete basolola na bankoko po ete basolola na tata nzambe po ete totala ndenge nini akokumba mokili na ye mikolo ezali koya tembolo kumu esongela kaka obele ye moko tata nakanisi bolandaki na ebandeli tito komi na ntango oyo esengeli na matondo na kati na bino et beaucoup plus na bapartage na bino bobosana te ingeta. Donc voilà, kanisi to kama lo yembo.